bino merci vous avez bossa ba télévision na bino pona kola na info lingala journal ya peuple la peuple tout la journal ya week-end pona ko sabino ki bureau ya assemblée nationale na bokamami ya honorable président na ngo Vital Kamerhe akobaki na consultation jeudi 11 septembre elongo na caucus ba député ya Grand Kivu Kinshasa pe ya Congo central héritier opinion ya pesino ba détail. Bureau ya Assemblée nationale nabokambami ya honorable Vital Kamerhe bazali kokoba ba consultation avant rentrée parlementaire ya le 15 septembre 2025 na hémicycle ya palais du peuple pour na compte ya Assemblée nationale mokolo ya jeudi 11 septembre 2025 bureau ya Assemblée nationale ba betaki masolo elongo na ba député ya Grand Kivu na suka masolo na bango ba député ya Grand Kivu batalisi esengo na bango na masolo ba beti elongo na bureau ya Assemblée nationale nde ba profitaki na occasion pour na kosenga apaisement epai ya ba élus nationaux batia likambo etali sécurité priorité oyo ekozala na session ya septembre nyonso wana na kokotaka na logique ya appel ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali kosenga maintien ya stabilité ya institution na période oyo mboka ezali ko traverser crise moko sécuritaire asukaki wana te abetaki pe masolo lisusu elongo na ba député ya ville ya Kinshasa bango bakumisi initiative ya ba consultation oyo ezali initié epai ya bureau ya chambre basse ya parlement pona ko apaiser ba tension ba élu ya ville ya Kinshasa basengi na ba collègue na bango ba privilégier unité ba renouveler confiance na bango epai ya bureau na perspective ya rentrée parlementaire apaisée selon écho ya appel ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo toujours en faveur ya stabilité ya ba institution boye na ngambo mosusu asololaki pe na ba député ya Congo central bureau eyambaki ba député oyo bango balobi basepeli makasi na ba réponse moko détaillée oyo epesameli bango epai ya bureau ya Assemblée nationale pona tina na ba préoccupation na bango bazalaki vraiment édifié na qualité ya ba échange pe ya transparence na ba discussion nyonso basengi na ba collègue na bango ba privilégier kimia pe unité yango ezali ba condition moko essentielle pona ko assurer stabilité pe bon fonctionnement ya ba institution ya République démocratique du Congo. Notamment, le Premier ministre, Madame Judith Soumina Toulouka, a procédé qui jeudi 11 septembre, dans le lancement officiel et la campagne de sensibilisation, na la vulgarisation, la réforme et la fiscalité. Héritier, Mopinde Migor, Tingi, Batita. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé à un lancement de la campagne de sensibilisation, vulgarisation, de réforme et fiscalité directe. Et Zali Bongo, étape Moukou Malonga na modernisation du système fiscal congolais. Cérémonie et Salimaki na présence du ministre de la Finance, Doudou Fwamba, pays directeur général et direction générale des impôts DGI Namokuse, Barnabé Mwakadi. Réforme Oyo et Zali Kokoti Sabenskri Mami Balé essentiel. Création ya impôt na oyo etali ba société pe ya impôt pour na ba revenu nyonso ya ba personne physique pe lisusu adoption ya facture normalisée na bit ya ko renforcer transparence pe ko faciliter likambo etali mobilisation ya ba recette na discours na ye chef ya gouvernement asengi na système fiscal alobi et Sengeli est à la base na ordonnance loi numéro 069/009 il y a le 10 février 1969 où ezali kotali sa penza ba limite ebele puis ezali ko baby sa développement depuis plus d'un siècle la Talifimbo cannabiso expérimenté système moko singulier oyo ezali ko distinguer clairement fiscalité ba société pe ba personne physique dispositif oyo ezali ko bota disparité fiscale pe ya bato mibale oyo bazali kongo ko disposer même revenu bakoki kozala soumis na ba charge moko différente te selon nature ya ba revenu na bango boye situation oyo ezali ko favoriser incivisme fiscal pe corruption et multiplier ba interaction directe ya malo boye réforme oyo ezali ko viser ko corriger ba déséquilibre historique na kotia na plan moko ya liboso système fiscal oyo ekozala équitable. Oui, réforme et fiscalité directe, oyo, ezali introduction et facture normalisée na deux instruments essentiels. Oui, insista ki mingi na nécessité pour la RDC à mobiliser efficacement les ressources pour financer le programme d'action et gouvernement 2024-2028.
boyi asengi na ministre ya finance na nzela ya direction générale des impôts bayeba na komema ba réforme oyo na esprit moko ya concertation na secteur privé pe na ko préserver climat des affaires ba tenir compte ba préoccupations légitimes ya ba opérateurs économiques. Boye alobi chantier fiscal oyo eza na volonté ya gouvernement souminois pour na moderniser ba finance publique pe kotonga état moko capable ya kofinancer ba priorité grâce na mobilisation interne ya ba recette. Na ngambu na ye ministre ya finance atalisi na allocution na ye alobi instituer impôt ya ba société, impôt ya ba revenu pour ba personnes physiques et kokota en vigueur kobanda le 1er janvier 2026. Gouvernement ya République démocratique du Congo na nzela ya ministère ya finance bazali ko informer opinion nationale et internationale que réforme ya fiscalité directe instituée na loi numéro 23/053 ya le 30 novembre 2023 oyo ezali kolobela impôt ya ba société pe impôt ya ba revenu ya ba personnes physiques et kokota en vigueur à partir ya le 1er janvier 2026 ndenge a déclaré. Kaka na tel point ministre boye baké ye a sala ki bongo réunion consacrée na kambo état de restitution il y a mission Fonds monétaire international na République démocratique du Congo. Reportage. Premier ministre Jidil Souminwa Tuluka a dirigé qui mercredi na primature réunion moko ya kafu oyo ezalaki consacré na restitution ya mission technique ya Fonds monétaire international na République démocratique du Congo. Bazalaki présent pene ya chef ya gouvernement, ministre ya finance pe ya budget. Bango ba signé importance moko stratégique ya ba échange oyo pona koluka stabilité macroéconomique. Bosimba pe boyeba ke bokutani oyo eza na cadre ba préparatif ya mission oyo ezali bongo ya Fonds monétaire international ezali prévu na mois d'octobre. Yango ekomema évaluation ya ba engagement oyo ezwami na kati ya programme économique pe kozala validé na conseil d'administration ya Fonds monétaire international. Chef ya mission ya FMI pour na RDC Calixte Aokposiye expliqué ki objectif ya mosala oyo alobi tozali awa na cadre ya mission technique pour na ko préparer mission ya revue objectif pour na kosangisa ba information nyonso oyo ezali nécessaire pour na ko évaluer ba engagement oyo ezomaki na programme ezalaki adopté na juin et août koleka na bokutani oyo FMI akumisi résilience pe économie congolaise malgré contexte international oyo ezana ba défi interne ebele oyo mboka esengeli faire face na yango. Selon Calixte alobi croissance oyo esengelaki atteindre 5,5% vula oyo boye na inflation bongo ezalaki ya 25% ezali au moins 2 ans ezana BSP esengelaki etikala na barre ya 8% d'ici fin de l'année. Amélioration oyo ezali kotalisa impact ya ba réforme oyo etami en place malgré progrès oyo FMI pe gouvernement congolais bazali ko reconnaître importance to ba défi ya malonga oyo ezwami na mboka. Réunion oyo octobre et ko permettre ko évaluer na profondeur makasi état ya avancement ya programme économique oyo ezali conclu entre RDC na FMI. Pona Jidil Souminwa collaboration oyo ezali kotalisa volonté ya gouvernement ya kotombo la gestion moko ya makasi ya ba finance publique pe ko répondre na ndenge ya malamu na ba attente ya population na contexte moko ezali marqué na ba priorité sécuritaire pe sociale ya malonga activité économique résiliente oyo pe ya ba réforme structurelle en cours. RDC azali kozela ko démontrer capacité ya ko conjuguer développement économique, discipline budgétaire pe progrès social. Na solo etali vice premier ministre ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba elongo na délégation ya FMI bango balobelaki mingi penza perte peu manque à gagner na o etali structure ya ba prix héritier mapinde une fois de plus pe Fabrice Lundombi. Biso République démocratique du Congo toza na o babengi un programme économique na Fonds monétaire international. Programme wana esengaka na mbula moko balami balé bato ya Fonds monétaire bayaka po batala ndenge nini tozotambusa makambo toyokanaki na bango. Eloko nini totalaka mingi na kati ya programme wana na Fonds monétaire international ya liboso ezali likambo ya mbongo franc congolais talo nango na dollar bomoni ndenge na nsato si tolekisi mbula moko esi etelemi po yango soki ezali komata ematisaka mpe biloko. Eloko mosusu batalaka mingi ezali likambo ya finance ya mboka ndenge mbongo ekotaka na trésor na ndenge mbongo ebimaka. Sikoyo
eloko nini ememaka bango awa na ministère ya économie ezali makambo mibale ya liboso ezali oyo babengi subvention pétrolière ndenge gouvernement azwa mikano ya kokitisa talo ya essence ya mazout mpo bato basomba yango na talo ya kokita mais boyeba ke subvention wana esalemaka mingi l'État esika l'État alingaki azwa mwa taxe l'État alobi taxe wana na longoli potalo eki mais kolongola taxe wana ezali kokitisa mosolo eza kokota na kesi ya l'État nde likambo liboso bango balingaka mingi kotala ya mibale ndenge tobongisaka talo ya essence mazout mwa pesa ngai te yozwa oyo ezalaka na kati ya l'État na basociété oyo batekaka baproduit wana nde oyo tozobenga manque à gagner biso tokoyebisa bango oyo totiango awa ndakisa taux de change lelo ndenge tosombaka congolais te naloba parce que prix talo ekeseni selon koza na Kinshasa selon koza na Lubumbashi ou bien ozana Kisangani awa na Kinshasa bosomba essence na 2990 na 2990 wana ndenge bosombaka mikolo nyonso ozosomba litre no ya carburant oyebaka ke dollar po essence eutaka na mboka papa esombamaka na dollar totia yango na talo ya 2600 mais lelo soki oke na epa bakambisa ata oke na banque dollar ozwango na 2600 te donc biso tokitisa talo ya dollar mwa différence wana entre talo ya dollar oyo totia na prix ya 2990 na talo ya dollar sur le marché biso gouvernement tozongisaka différence wana epa ya basociété pétrolière na bambula elekaki manque à gagner wana ebandaki kokoma na ba niveau moko 280-300 millions de dollars l'an pe soki mbongo wana l'État azangi yango po azongisela elingaki eza kosuka ndenge nini bakende kotuna susu kaka l'État wana abimisa na libenga na ye po nde omoni ke d'un côté ozokitisa mosolo ezokota na kesi ya l'État na ngambo mosusu oza komatela susu l'État badepense po azongisaka bamanque à gagner eloko biso tosali na oyo etali manque à gagner na mbula euti oleka 2024 kobanda janvier ti na sanza ya suka ya décembre manque à gagner nyonso esukaki na 31 millions de dollars soki otali na 2023 tozalaki na ba 287 millions de dollars donc tolongoli yango na 287 millions de dollars ekiti na 31 millions de dollars. Pe boyeba banda gouvernement souminois 1 na lelo gouvernement souminois 2 banda to bandi gouvernement souminois mokolo moko te to sengi na trésor apesa biso mosolo poto zongisela ba pétrolier manque à gagner. Na société bosimaki accident ya circulation esalemaki mokolo jeudi 11 septembre kuna na Mbanza-Ngungu na Congo central camion remorque moko ekweyaki na route nationale numéro 1 reportage. Accident moko ya circulation esalemi mokolo ya jeudi 11 septembre 2025 toza awa na ville ya Mbanza-Ngungu na province ya Congo central na route nationale numéro 1 botala bino moko ezali penepene ya Université Congo nzela ekangami na ndenge ya kosakana te remorque oyo bozali komona ekwei nde kokweya kasi yango etransportaki pe mwa biloko ebele na bokwei na yango heureusement moto akufi te kasi seno ba témoignage oyo epesami sur place bato ebele bazuki misusu pe bazwi ba choc ya ndenge na ndenge même ba marchandise na bango ebebi na ndenge moko ya kosakana te population bavandi na Mbanza-Ngungu bautaki bisika na bisika mpona koya kokonstate pe kotala eloko nini ekomeli camion remorque oyo ekweya boye na terrasse pe kokanga nzela jusqu'à tel point empêché mituka mosusu eyeba na koleka ezalaki mama na likambo na route nationale numéro 1 na Mbanza-Ngungu penepene ya Université Congo. Ata moko akufi te ka bamama moko bazali liboso nde basoki bamama makala bamemi makala ebele bamama makala nde basoki bala liboso na mona remoke kwe
bosimba pe boye bakena banzela ya boye esengaka bakumbi mituka bazala toujours na prudence pamba te prudence soki ezali te tango mosusu bamakama ya boye nde ezali kokoma misusu pe ezali défaillance technique soki mutuka ezalaki na eta moko ya malamu te ezali pe kozwa bapani ya ndenge na nzela kasi nyonso wana ezali kosenga kaka prudence mpona koevite makama ya boye likambo ekomelaki bato bazalaki na kati ya remorque oyo ezali likambo ya pasi pe mawa na ntina wana population amilelaki mingi komona kenzela ekangami baye mosusu bazalaki na besoin ya kokende na province ya Congo Central to pe kozonga na ville ya Kinshasa ezalaki pasi pamba te remorque ya boye soki ekwei kolongola yango ezali eloko ya liseki te population posa na ye ezalaki komona ba autorité ba intervenir rapidement pona kolongola yango na nzela enfin ke mituka mosusu ezwa nzela ya koleka. L'éducation que préfet lui Kabango ya Itema Tondolo aza kobengisa bandeko nyonso baza na posa ya kozwa formation bali Kabango na centre autodidacte o eza bongo kuna na Itema Tondolo baki a partir ya ngonga 17h tina ngonga 20h pe baza kopesa cours ya anglais des affaires anglais aéronautique pe formation misusu Stéphane Skande Nadina So tango ya koyekola esili nanu te yoka sango oyo na memeli bino bato nyonso oyo botanga déjà 6e de humanité kasi nanu bozwa diplôme d'état te Itema Ndolo na ista batie na disposition na bino centre de formation ya ba autodidacte na domaine technique esengeli boyebake adresse eza kaka moko mpona kobima ingénieur ya solo Itema ista bazali na ba formateur très qualifié na domaine technique nyonso lokola aviation civile, mécanique générale, électricité générale, électronique industrielle, radiotransmission et commutation, option ya construction pe ezali na pointe. Pona ba résultat ya ba examen d'état 2024-2025 préfet Kabangu aloba kito yebisa bino ke Itema Ndolo ista basalaki 100% awa kutu bapesa bango kombo eratakate de 17h à 20h basali na bango etikalaka très disponible pona bino tango ya koyekola esili nano te papa mama osalaka déjà na domaine technique kasi nanu ozwa diplôme te leka na babiro ya Itema ista ozwa inscription na yo bokanisi esili tenten préfet lui Kabangu atie lisusu pona bino centre de formation technique professionnelle pona ajustage, soudure, rebobinage, installation panneaux solaires, photovoltaïque, mécanique automobile, check automobile, diagnostic électronique des automobiles, installation bâtiment, froid, vidéosurveillance, électronique embarquée, informatique, bakisa cours ya anglais classique, anglais aéronautique, anglais d'affaires, pe cours ya français. Ezali ya koratete, formation rapide pour na 45 jours ya pamba, pe 90 jours pour na ba jour normal. Comment utile na société, yekola musala, adresse kaka moko Itema ista na commune ya Barumbu, tope obengi na numéro oyo ezali affiché na ba écran na biso. Soyez les bien koya. Premier culte pour l'année scolaire 2025-2026, c'est le cas qui kitoko. Kuna na complexe scolaire Mwapemba 1 P2 école Fondation Nerombungu. Reportage. Honorable Nerombungu, initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba, azalaki au fourré au moulin week-end et l'équipe pour na préparatif ya rentrée scolaire ya le 1er septembre 2025. Nyonso ebandaki na complexe scolaire Mama Pemba 2 et pa wapi première réunion ya prise de contact et salemaki na ba personnel administratif pe ba enseignant. Nyonso pona complexe scolaire Mama Pemba 2 ezali anine ya liboso. Bosimba pe boyebake honorable Nerombungu atalisaki bango conduite nini oyo bango bakolanda. Mode de circonstance etangemaki epai ya cordon Redi Basafu
présentation à personnel et salemaki epai ya cordo principal Nidol Tatukila bosimba pe boyeba ke nyonso elekaki vraiment kitoko. Honorable Nerombungu azwaki maloba pona kotalisa bango ndenge nini esengeli batambola batia nzambe liboso, asengaki na bango bolingo ezala discipline travail pe réussite yango nde ezali bongo devise ya complexe scolaire Mama Pemba. Nyonso elekaki vraiment kitoko, a rappelé bango eloko esangisi bango ezali contrat ya musala. Moto nyonso esengeli azwa musala au sérieux ndenge ye azwaka makambo na ye au sérieux, azala 5 fois élu alingaka échec te, pamba te échec ezali ya bana na nzambe te. Asengi na moto nyonso a respecter mosala pe batia nzambe liboso, basala encadrement malamu, pamba te ba parents bapesi bango confiance. Patrimoine ya école esengeli ebatelama, babatela pe propriété, pamba te mosala eyeba na koleka na ndenge ya kitoko. Asengaki na bango moko na moko esengeli alinga mosala. Na micro ya Info Lingala journal ya Peuple, quelques enseignants balobi. De contact avec notre visionnaire de l'école. Donc ayaki ponantina na kotali sabiso ligne de conduite, de quelle manière nous devons marcher na katina école oyo ya sika Mama Pemba 2. Correspecter d'abord Nzambe, correspecter Nkolo Musala et puis Biso Basali. Il faut que nous puissions avoir de l'amour entre nous. Vraiment, à l'obina Biso et Seigneur Biso P, correspecter la classe, même les parents, oyo bazali comme la Biso bana, parce que ceux qui te sali malamu, fruit à malamu, est commun. Ils ont pris contact. Question que yebana visionneur et tous en essayant mingi surtout dans la ligne de conduite tu as ce qui concerne le fonctionnement de l'école parce que déjà lundi nous commençons le travail. Mon visionnaire ayaki kosolana biso pona kolakisa biso ndenge nini tokotambola na année oyo selon vision ya école oyo Mama Pemba oyo ifongwami sika. Yangwana yaki kolakisa biso vision nini lolenge nini tokoki kotambola pona koyeba ko réussir année na biso 2025-2026. Bosimba pe boyeba ke na sima ya complexe scolaire Mama Pemba D, honorable Nerombungu akitaki directement na complexe scolaire Mama Pemba 1 epai wapi asolaki pe na personnel makambo ya ndenge na ndenge ayaki ko visiter l'installation ndenge nini bazali kobongisa ba bureau administratif ndenge nini bazali ko installer biloko ebele entre autres ba cantine scolaire pona ko permettre mvula oyo bana baliaka kitoko. Atambolaki pe na ba salle de classe pona kotala ndenge nini makambo ebongami. Nyonso ebongami ezali normal pona rentrée scolaire ya lundi 1er septembre. Kuna na complexe scolaire Mama Pemba ba préparaka makambo nyonso pe ba respectaka calendrier scolaire ndenge kaka l'État azali kotia yango. Nyonso ebongami. Honorable Nerombungu alingaka excellence na tina wana atikaka eloko moko na azarte. Nyonso ezalaka bien préparé na complexe scolaire Mama Pemba. Nabokambami ya préfet des études na yango mwana mboka Pascal Bisimwa boyeba nde itemat Delvo bango basalaki mokolo wite koleka inauguration ya salle monene pe bâtiment ya sika oyo esalemaki na partenariat na église de Saint de dernier jour pe fondation Vodacom oyo basaleli bango. Reportage Stéphane Askan. Ebandaki na ba discours ya ndenge na ndenge wapi epai préfet des études Pascal Bisimwa apesaki maloba epai ya adjoint na ye pona ko remercier ba partenaire na bango église de Saint de dernier jour en collaboration na fondation Vodacom. Église de Saint de dernier jour ba pesi itemati binza bâtiment moderne oyo bozali komona nyonso esalemaki na nzela ya directeur régional na bango mwana mboka Didier Mutombo. Fondation Vodacom bangonde ba équipé itemati binza na salle oyo bozali komona ebengami salle numérique avec connexion gratuite ya mvula mobimba. Coupure ya ribon ekatamaki epai ya prophète oyo azalaki à la fois représentant ya ba autorité ya EPST mbala moko balekaki na visite guidée pona kotala qualité ya salle pe kozwa possession
ya salle numérique. Ba élève désormais na Itema Tibinza bakotanga na ba condition ya kitoko, accroissement ya capacité d'accueil, bana bakoti na accès à nouvelles technologies. Denge moko ya ba élève à lobby. So école technique, tout ça pour ça, il y a numérisation. Tout ça pour ça, il y a on appelle la technologie afin que biso tout ba congolais, tout ça interconnecté, biso tout peut tout ça na ba cours paix en ligne et tout cela. Cela sera vraiment les appels qui t'ont pour nabiso nyonso ba congolais, pe pour nabiso pe bana ya Itema Binza. Moko ya ba administratif Mama Sylvie Mitonga atalisaki esengola bango. Esengoza vraiment makasi mingi moyen ko lakisango ya ko exprimer ngozate mais ça il vraiment tout na kati motema komona ba bâtiment wa sika tozui ozo répondre na ba standard international. Oui, pour permettre que bana na biso bazo formation de qualité batanga na ba conditions ya bien. Donc, c'est un moment de makasi. Vous savez, nous avons formé dans l'aviation civile, nous avons formé dans la météorologie et agro-météo, nous avons formé dans la mécanique, la construction, l'électronique, radiotransmission, nous avons la section la coupe-couture, la commercial de gestion, l'agronomie. Donc, vous savez, nous avons formé pour les écoles d'application ISTA, pépinière et ISTA, donc formation, ils ont vraiment formation de qualité. Bazala penza déjà na niveau AD, bazala capacité ya kusala na diplôme na titre na bango ya diplôme d'état au bazana ya. Ye mokope préfet des études Pascal Bisimwa a bêti cette pour na ba parents oyo bazelaka un mois eleka et bongo batinda bana na bango na classe. École na biso et outil pour recevoir bâtiment ya sika. Il y a sika pour la formation, il y a banana biso. Banana biso, bakomi koso ba formation, il y a likolo, neti o ya bano e bazwa kana poto. To komi na salle numérique. To komi na ba bâtiment sika, ba classe sika. Kala mingi te balakisi na biso bazokende formation sur l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire marier oyo bazo transmettre pas ya bana pour bango moko ba créer makambo. Donc enseignement ya qualité ezopesama awa na Itemati. Baboti oyo bayebi nanu te, nakanisi bazolanda biso bobanga te botinda bana na bino. Une année après, beaucoup de changement dans le comportement même à banana. Pour les kaleka na Itemati Binza na banana bino oyo balingi ba benga ma ba ingénieur ya solo pour adresse ezaka kamoko. Poto walonga pour la bana meza potiva pe mukolo goko melango pisa ka santé ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations à vos poneribana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esaka. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama ndetsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Wakusa. Protivap, pour bébé pro. Toza a communiqué à MT7 par rapport à Debi Amboula, Oye Koza, la ville provinciale Kinshasa, P. Grand Bandundu, P. Congo central, Bolan. Metelsat azali ko informer public que date moyenne pour na début ya saison de pluie à Wanaville ya Kinshasa ezali bongo le 12 septembre ezali pe na paramètre ya dispersion il y a plus ou moins 8 jours. Ba date extrême pour la effectivité, il y a saison de pluie à Wanaville, à Kinshasa, ezali entre le 5 et le 20 septembre 2025, Oyo ezali Koya. Pour la province, il y a Congo central, date moyenne, ezali prévu le 18 septembre 2025, pe ezana marge moko, il y a dispersion, il y a 8 jours.
boyepo na province ya Grand Bandundu yango ezali prévu le 8 septembre kasi ezali na écart moko ya une semaine et un jour. Esengeli bosimba ke tendance pour na saison oyo ezali bongo bamvula moko normal yango ekobanda na mois d'octobre. Metelsat asengi na moto nyonso ayeba na koza ba disposition pour na retour ya saison de pluie awa na ville ya Kinshasa na province ya Congo central pe na province ya Grand Bandundu. Dans la communiqué écologique modèle de lecture nango. Ba famille mabasi pe mpandanzila baza na mawa ya koyebisa na baninga bandeko pe bayeba na bango nyonso liwa ya ndeko mama pe koko na bango Thérèse Mabasi Mpandanzila ye akufaki depuis mokolo ya le 7 septembre 2025 boye programme ya matanga etalisi boye mokolo ya vendredi 19 septembre 2025 veillée mortuaire ekosalema na salle paroissiale Saint-Augustin na commune ya Lemba à partir ya 18h bongo mokolo ya samedi 20 septembre 2025 nde à partir ya 8h mise en bière ekosalema pe lever du corps na clinique ya Ngalima cérémonie religieuse ekosalema na ngonga ya 10h pe messe na paroisse catholique Saint-Augustin na commune ya Lemba boyebokundami ekosalema à partir ya 12h na nécropole entre ciel et terre na ngonga ya 16h bain de consolation ekosalema dans salle paroissiale Saint-Augustin kuna na commune ya Lemba tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka mama Thérèse Mabasi Mpandanzila. Les parvis de Dieu vivant qui le sol et le vent qui nous remplit de joie devant les merveilles du bozalaki ebele mpona kolanda info ninga la journée pe mpona procédure sepela na merci na Igor Ntingi Matomi na zaki na sima ya caméra héritier mapine merci par zaki journal au montage sima équipe ya Christian Kenge Beninga na bino topsani rendez-vous Miko Zali ko ya revoir.